Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Oyo asali meilleur vœu ya kitoko na maman Denise Nyakero Tshisekedi. Merci beaucoup. Merci na maman Nyakero oyo azweli biso Pasteur Gili bakie partout. Lelo bazongi bon retour. Awa tozolobela makambo ya papa Muzitu okosamba kala mingi te. Tozo senga na maison civile batala ndako ya Muzitu o eza kote ya Nsele. Ndako wana eza likolo bazo mona ti ndako muko antombolo na Nsele. Alors bazo yebisa biso ke bambororo baza kuna na ndako ya Muzitu. Shikata bosala musala bino bokende bo entouré ndako ya Muzitu. Na nguma epa ya papa Anthony Kizenga na nguma na ndako papa Kizenga bambororo baza kuna. Alors on doit tirer attention avec tous les mbororo. Awa tolobi Rubero Zamboro Mororo. Kanambe Politi mwana Marcelina Zamboro Mororo. Shadara Zamboro Mororo. Nemi Mulanya Zamboro Mororo. Bambororo nyonso il faut bakanga bisaka bakende pa na bango. Trop c'est trop. Awa toko tirer attention. Papa, il y a un conseil de sécurité. Papa François Beya. Surtout yo François Beya. Nazo yebisa yo. Oza matière de sécurité. Sikoyo bafu bakoti ndenge na kata Kinshasa. Toko interpeller toko kanga yo. Yo lobi ozo interpeller Milo. Mais na yebisa ke biso ba combattant toko kanga yo. 5 millions de combattants avant que Milo aya. Na gouverneur Gentini Ngobila okokangama bambororo bakoti ndenge nini te fou bakoti ndenge nini lelo président Jules Abeleli bafu bakimi basokoli mai bamususu bazana plateau de Bateke toko kende sikata kende tina plateau de Bateke kangelanga bafu nyonso bazakuna bafu ba changer bakomi ba motocycliste basombeli bango ba moto ya sika bakoti nazo pesa ordre partout oyo bawe wanyonso bazali soko moni kaka muntu ayebi azomema yo ayebi zandu te kanga na bilamba benga president Jules bamusu bakomi koteka mai soko moni kaka mai tata moko boya mukolo azala mwindu kanga ye azamboro na yango tolobi boye. Merci beaucoup na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko antombolo mo mai Yewana azokoma président Union africaine. D'ici le 4, bako investir yé. 54 pays bako fuka la mele. Toyoki na G20 akokoma décider la monde. Et c'est sengoté. So que c'est sengo manifester. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko antombolo akomi décider la monde. Babengi na G20. Obo isela mukili na yo. Na 2021 a commis décider ya monde mobimba. Sikoyo. Pouvoir autokotika ngole lote. Pouvoir autokotika ngoti Yesu masia koya. Po Amerika pesa ka mutu mission. Amerika pesa ka batu mandate. Toza na mission. Tozo banda recensement. Recensement eko 4 ans. Il faut to identifier ba pikime. Il faut trouver un mode de vie depuis qu'il met. Il vit de la chasse et de la cueillette. Maintenant, il faut tout faire le bango tolo, tout faire ça bango fusil, tout qui est dans la forêt, tout faire le bango bateau de pêche. Tout faire ça bango ndobo pêcher bambis. Il faut tout lire mabundu fati, nam piodi fati. Lumbe. Moite. Ouais koya. À partir de janvier. Tokoya minene, pour tokoya mabundu fachi, misatu 500 francs.
mpio difatia minene wana en désordre soko sumina bilamba etelinga na nini yango nazo senga na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mungu Ntombolo na union sacrée tianga ministre ya transport soko tianga ministre ya transport na kosala musala kitoko kolongwa zandu transport kolongwa zandu tiki ngazanya suka 300 francs zandu ti campus 300 francs zandu ti pen 300 francs so ba tulinga ya c'est le peuple d'art soit tianga ministre ya affaires sociales boko pesa nga ba remorque mi balé ba semul okendo tika na limité na kokoba kana na victoire na telemi bato ba wele lango ce que perd le peuple d'abord et c'est ngoté c'est ngo vetra ngamba boko OK mes chers amis boyoki ba gouverneur nyonso bazana Kinshasa baye motif ezanine pourquoi vous faites entrer des rebelles à l'est toko tuna bino bafu bazokota ndenge nini yo Gentini Ngobila merci beaucoup parce que tozokanga Gentini Ngobila 920 morts ya Yumbi Gentini esili okosamba yo na Olive aza commanditaire wa banda ko bimisa mbongo bokosamba na wesh na kolwezi okosamba oyambaki Kabila ndenge nini na ba drapeau ya katakatanga tozotikala na yao zoe kutokoloba te yo yebi lingala te yebi français te machungo yo zotikala o libe mbololo oza mbororo nani merci beaucoup na mwana ya Kabila wa benga na butu kombo na Ibrahim alobi Gilles yebisa ba je merci yebisa ba président nyonso nazoya nazana Lubumbashi akendaki briske azoya tokotambusa na ba parlement nyonso le vrai autochtone le vrai mwana ya musée eza Ibrahim Kabila eza teke oyo ya Bilokos oya yebi ata français te je suis venu pour souder la relation bilatérale la relation bilatérale doit être soudée est-ce que ata mwana na yoko premier akolo ba français ndenge mwana mes chers amis mes chers frères tolobi to soutenir Félix Antoine Tshisekedi c'est notre frère likambo mangolé toyebi papa na ye papa Mukishi toyebi mama na ye mama Marthe Kasabo toyebi grand frère na ye Roger Mandomba toyebi tata mwasi na ye Eugénie Chika toyebi epa na bango na 10e rue place ba bongisi kitoko batie minda toko ke kuna éclairage na éclairage eze sengote sikoyo Hippolyte Kanambe mwana Marceline toyebi Marceline 18 ans yango Kanambe toyebi ye nzoka baza bambororo alors on doit tirer attention avec les mbororo na yango lelo toyoki remise reprise et kozala na bureau ya l'Assemblée nationale mabunda lioko bisou na kopesa lisu bisou te parce que musale sesi isili mabunda komi kosokola basani na ndako libosa yeba kosokola basani te nazokende palais de la nation nazokende palais du peuple mabunda yo sokomi kosokola basani liboso banda kosala musala te na ndako merci beaucoup boyoki États-Unis d'Amérique atindi brigade spéciale et ça c'est moté depuis lobby brigade spéciale à Kinshasa lobby le 26 na ebisibino le 26 tozotia baradar likolo lelo na yokango baradar likolo drone de surveillance place nyonso ezala l'église ezala la catholique mobombi bambororo bokolapa merci beaucoup na papa ayokeli ngai atindi ministre na ye azali awa ministre ya Italie aye ko contrôler gratuité de l'enseignement et puis ya Vatican alobi aye kozwa ambongo aye kozwa shole aye kozwa mosengo bakende papa bo signer rapide babima poso ba bimite papa ko ya kokuta ambongo chole na kata prison kozwa bango na prison bazo bebe sa gratuité de l'enseignement lumbe na yango tolobi toyoki ba désordre eza partout tokokanga bino nyonso na ba hotel ya minene na pépinière ya bandal bambororo baza kuna ebele tosengi na shikata entouré ekanga bato wana nyonso na bandalungwa toyoki ba immeuble ya minene bobatami na kati ya bandako tokobimisa bino bokozanga kota kokende
oza tula muko ntombolo mwa mai wakaninda monsieur propre le grand mukishi so tolali tolamuki allez hôtel Ronato tokena soki Ronato tokandi bino mutu akoninga na zati na Rotana boza kuna na kitambo boza kuna toyebi mutu akotikela bino na pigeon toyebi place boza na ndako boza na pigeon wana tokoencercle yango na liloba omoni nani na route na bare soko ozokende na epeko na village na ekole oyo bazobenga liloba ekole na ndako moko eza wana na sali liloba tokomata likolo wana tosote mire toparachute tokokanga bino bambororo boza wana lisu likolo ali okosambwa yango bolobaka kenga namelaka gene namelaka gene te yango nazokangisa en désordre awa tolobi boye na mama koko epa mama koko bambororo baza kuna tokoratise bino nzela nyonso bandundu tokokanga bino bientôt bato bazotuna ngai jile ozotia informateur te jile tala na annonce déjà l'informateur kitenge yesu aza na maneta mike yo koloba na yo kitenge nani nakomi na union sacré tokonyungula kinyungulu union sacré eza déclaration te il faut leka nani na makolo ya kitenge yesu alekisi yo na makolo abalusi alekisi yo deuxième fois atali yo na lunette idps viva tozali wana tokosoutenir muko ntombolo jusqu'à l'infini. Merci beaucoup na Keita Kalombo un grand visionnaire oyo asali roquette ya Hiroshima na kati ya Chine ye wana azoya nango kolakisa prime d'encouragement parce que 2021 toyoki. Merci beaucoup na Keita Kalombo mwana mayele. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret ya solo oya poso ya mama mwasi kitoko poso ya mwasi penza bazali kolula poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te poso soko tamboli masanga sima oui yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store na baproduit alimentaire oya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise oui nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa secret ezali kaka moko Eden Store. Merci na Tiko Sengoshima, Roger Luma, Moulobela Fati. Merci na Marie-José Mbombo. Marie-José Mbombo, na sina zui. Merci beaucoup. Zamba Pambula yo. Zé déjà na kati ya poche. Na 13h on a bandi déjà koboké. Merci beaucoup. Na Daipen, Bayibi Mbongo 45 millions. Alors, Bokangela ngai, monsieur le directeur Bitigila Maïmba, le directeur Yadaipen, a payé Kabila 45 millions. IGF, inspecteur général des finances. Merveille. Place aux alliés, merveille.
po ozosala musala kitoko soki ba inspecteur bazalaki ata 10 lokola alingete Jules omona ngai tolinga tozala ndenge nini ozosoutenir moko ya ntombolo na yango tolobi baministre nyonso oyo ya kashi oyo basali musala te bokolongwa ata na cellule bokonyata te na section bokonyata te na fédération bokonyata te po bosali mabe mingi mais tokopona baministre oyo basali musala lokola eteli longondo bravo joyeux Noël lokola Ribens Mitindo ya hydrocarbure oyo carburant eza kaka stack Ribens Mitindo merci Baserta avec PPM Gilbert Kankonde Baserta joyeux Noël Junior Mata ya finance soki yo te moyen te balingaki bakanga kaka finance tozanga na mbongo Junior Mata merci beaucoup mais mama wazobenga Rose Boyata okozonga te Rose Boyata okozonga te natikala kozota nzeri na yo te na commercial bibero te ministre Yves Bokul na pesio mise en garde lukol ba remorque pour sauver biso ba soso na ba makaya po na pesio mise en garde nano pesi biso le côté ministre Didier Boudimbu tala bazobebisa enseignement Didier Boudimbu ozwaki grade po biso tosalela bio marche kolongo kitambo ti gare centrale tolia nini Didier Boudimbu musala na yo sini Agasia boyebani na mko antombolo na France awa te awa eza ji Agasia musala si esini mutombo Sylvain merci Sylvain mutombo azosala musala kitoko Baserta sans oublier Didi Kinwani Monsieur Kinani Massamba conseiller spécial la matière conseiller spécial le chef de l'État Massamba Kinwani musala kitoko Eberand merci beaucoup vous avez travaillé kitoko tolongola ki kamere parce que azalaki muyibi lelo kamere libumu asenga ki azala patron libumu yango evimbi merci beaucoup na Gigi Nyangi kovanda kaka bo estete minyolosa na libumu Gigi Nyangi minyolosa ya lingaki ke akoma patron minyolosa ka boye na bona ne oyo Gigi Nyangi nakata libumu kamere eza semote merci beaucoup pona lelo osuki wana comme quoi tombolo talaka zaba mutu zaba valeur fachi aigle fachi volcan hein fachi soleil voilà fachi béton talaka yona maman Denise bati kabino ba joyeux anniversaire ngoyo papa to sengi to telemeni ba mboloro nyonso yo bazokota awa lobi bakangi 25 mboloro na maya kalamu alors photo yeba Chantini Ngobila musane nini ba gouverneur nyonso déjà tozui et quoi que baza déjà awa photo eba eloko nini batu wana baza ekokota awa chose grave tozo senga parce que balingi ba profiter biso heureusement déjà toza lisu likolo ya lisu ngana c'est internet votre humble serviteur présent parlement debout Saint-Christophe tozo ne la kaka jusqu'à présent eloko ezo le kana selembao ezanini selembao tababi selembao prison ya makala. D'abord, un bourgmestre, on a d'abord il y a IDPS, mais Moussa les hommes en antenne n'engagent. Chaque 21h, courant fait qu'il y a une prison à Kala. Son courant est cueilli, à partir de ça, Badji, papa, perdre, bandit, Kolandana, Kokota, donc, la carte à prison. Et puis, directeur de la prison, Makala, faut à l'ongwa, attends, tu as perdre. C'est-à-dire quoi? Il y a une invention, exacte qu'on préparait, il y a Makasi, parce que invention, là, ils ont donc, Oyoka, qui est une prison, Makala, Kalate. Babiloko elegaki ena mondanse maison lisusu. Alors tous on ngaboyi. Président, Zinda atabashika tabakende ba sécuriser prison ya Makala. Prison ya Makala est comme courant 21h recueilli ti 8h. Donc makambo est comme butu ba jipe koti ko bima ko kende. Éclairage sima selemba ozate. Molili e bandi ko banda avenue de la prison. Aux petits ponts ti soyu. Donc c'est-à-dire molili des ordres les cas. Et puis tolobaki boyi. Combo, photo combo la bango. Combo ya ngoyo. Tolobaki ke no Congo eza salité. O eza état de droit. O eza justice. Donc oyo ezali Lumumba. O ezali Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Paix à son âme ya ngoyo. Les fins illimités. Donc tozo combo la bango. Toza ko parce que Congo eleki salité. Photo combo la penda FCC kitasuka.
to komboli ba on donc parce que salité est l'équipe parce que to le baki le là to le baki kombo et le là to bimi prophète kombo faut ko longo la ko komba benda donc batoyo parce que ndenge e bala déjà wana ça va très très problème et ça boy on a rosa visé à l'eau là donc il y a sacré les canons na sa makolo ya kitenge yezu ba baptisé batali est-ce que yo vraiment au mérité au quotidien ndenge wana to so senga boy ba infiltrer ba koti partout nanjili brasserie bazali wana donc ndenge zaka ka boye partout na ntsele ba koti partout photo et ba bateau bazola ndenge nini et puis to senga na ba jeep fumé et puis roulage place azali jeep fumé lisu likola lisu bota la bateau bota la mine na ba jeep fumé balati ndenge nini insécurité comme ya kosakana te donc etozali awa bazoka na même isusu bacha eloka mabe na ba mai ya régie des eaux et puis bakata biso sous courant pendant une semaine ya suka oyo ya fête yango filobi boye nzambe oyo asala ke fachi beto basala e ba corps na ye yala la raté andi marate mais problème to nango président na biso yo kombono en Nicolo et comme plus 243 veut dire acte 24 verset 3 donc nous avons kombono comme ngona alors tozo senga maman Denise place osali lisu likola lisu botine de la biso ba chikata partout ba na ba fait fort na ba bouma kuma et puis au dit for e banda bata IGF Gilles Angini alingete surtout yo kangela biso batwa donc baba Albert Yuma faut pas kanga mauzare parce que Congo faut ko kombola mboka salité leki il faut nettoyer benda nettoyer donc on a besoin tout le monde a Congo moko dynamique Congo moko transparence Congo moko pop parce que problème tout ça awa insécurité totale alors tout ça to sengilis likolo elisu biso à présent parlement debout ça c'est votre humble serviteur internet papa satellite Fatih Volcan Fatih Beton Fatih Mokishi Fatih Mokwa Tombolo Zaba Motu Zaba Fallait Fatih Aigle merci na pape né otindeli biso ministre akombola nango ambongo akombola na shole bakende nango parce que bato yo catholique ne mutasoni ngabe bisa gratuité et puis dosenga départ ya ba wili ba konga et puis président bobo sanate sport na mission na faut cha mutumo alongo bani parce que peuple bana besoin ba coupe et soit ebelé puis to reçoit dans ba coupe ebelé faut ko cha mutumo dynamique parce que oya zawana na ministère ya sport alala mi amosu mbayo aza pasteur atira des fils dai faut place wana esenga fonganga faut Denis Kambai yela wala andimane alala na zamba pona e ba coupe ya ko luka mutanenga parce que yego donc alingaka défaite té ndengwana alors tozo senga boyi bakamati bateki en face ya stade de martyrs na 2022 awa to na jeu ya francophonie ebetama awa en face ya stade de martyrs bache batolo botu na Gentini Ngobila atekela nani et puis banani e basombi yango et puis bachango ici na nie président bachango ba commission ici na nie donc bazwaka ba nie ba fanisa ngo wana quelle boule na centre ville bokamata ici na ba nie et puis tozo senga na Gentini pourquoi qui ça mobimba et comme kaka ba station ya essence oyo donc et comme bombardement parce que station esengeli faut être na suka Kotan Sele, Kotan Bakongo, parce que Bokamati, ville comme une station, la station. Ouais, ça peut donc bon, incendier ville. Alors, Ndenge et Zaboé, président faut réforme Yamakasi. Tu as dit que Ndenge Zaboé, joyeux anniversaire, président Abisso Fatih Beton, na maman Denise, tozo combo la dans système. Donc tozo combo la pena Congo, tellement boka salité les gars y a trop. Frère donc combo la parole bien. C'était votre humble serviteur internet présent par les et des plus 243 97 20 44 237 plus 243 97 20 44 237. Je dis et je vous remercie. Konzamboka Mukantongolo Fatih Beton moi Mukishi. Oh to bengi papa gratuité papa propre na pesibino ba joyeux Noël et puis na sepeli na vidéo oh vous souhaitez biso ba joyeux Noël parce que oyeka na ba innovation quand tout le monde qui président de la République a tellement na cher alobi moko makamba komelié et pas ministre intérieur mais tu comprendre que oyela innovation papa fandina maman bazo souhaiter biso joyeux Noël et puis c'est le comment innovation ça mana nous té alors nazo pesa vraiment le ngonya merci beaucoup na Fatih Beton ngolaka ki biso to lié en désordre
alors bakadi ya tout mission na bango échoué. Merci beaucoup papa ndenge olakaki biso mais nazo sala moi relatif muke parce que état de la nation mais toi bisa batupé na makambo yo sali ya kitoko ngai nazo sala pe bilan na ngai en tant que parlementaire debout parce que oyo sali ya malamu tozo betela yango vraiment mulolo makasi tomoni lelo Luamba Kenda, tomoni ministre de la justice, Tunaka Senda Kenda, Bikuru Jé Osala Musala Nango, tomoni FCC Cacho, parmi mariage, tomoni lelo, Mabunda Kenda Kata Salinini, Akei, tomoni lelo, Tamoma qui pourrait déjà déposer des missions naé. Et ça, le kumute, tomoni Musala Makasi Oyo, IGF, toujours peut sa mote, Makasi en passant, à Sali lelo, à Kanyeli Biso, 56 000 fictifs dans l'école publique. Ya l'État, tomoni azongisi makambu nyonso nanzela, tomoni asilisi misala nyonso etali ya baso de mouton parce que les 31 awa bana mboka ba ofete ba osepela makasi. Alors topesi sous longonya makasi na minute oyo nazoyebisa oke mboka ekomi kimia ba petit nyonso toyebaki ba kuluna bazali susu te muko ntombola lobaki ke ye une fois au pouvoir akoboma mutu te kanga mutuke l'exilé politique peut barozala te mais na minute on a bisabino que biso peuple congolais tous a déterminé tozali vraiment lisu likolo lisu tozali ozage tokoyeba nani yango akotisa ki batu oyo yango nazo kene vite pour le gouverneur de la ville Gentini Ngobila tika aventure c'est toi le premier citoyen de la ville bato maboma na bauti wapi bato nyonso okanga bango babimeli wapi donc aux en complicité na bakabili toyebi yango to mettre yo en garde. Et puis, il changeait de sécurité. François Beya, Tolobi Salam Moussala n'a aucune distraction. Ceux qui au monde sont incompétents, toi au niveau trahir, Mokondiaboka, Okokokate, tika distraction, parlementaire debout, Bangonde Moutuba Simbi, Mboka. Soko Sakani Pe, Okomona Yango. Tolobi Boy, Yozo Kangisa, parlementaire debout. Mais Yebake, Tozali, 4 millions de parlementaires debout. Pour comprendre le phénomène parlementaire debout et ça nini. Yango na minute na zolo bake moko zamboka yoka mamuto zolo ba. Omoni paka juma. Sir Poilou. Ba cercle yango. Bambororo bavani na kati. Omoni na camp docteur na Kinsuka. Ba cercle yango bambororo bavani na kati. Omoni camp Babylone ya Kitambo. Encerclé yango bambololo bavandi na kati omoni même na kankokolo awa kankokolo banda kunyoso bien aux alentours banda kona suspect bato mabe ba na kati yango biso peuple congolais to kolingate bokonzi biso tozui pendant 37 ans de lutte oyo to souffrir il y a eu de morts des arrestations arbitraires d'enlèvement to kolingate bokonzi wana lelo muto akosakana na yango na minute nazo ebisabino ke homme fort azali sous-souté parce que homme fort ezali nzambe après Fachi Béton na minute oyo tokolinga jamais tout le monde a mutu moko zo sa traverser na tiela tozo mettre en garde brigade routière ya baroulage mokonzi na bango amuli yoka biso tozo loba na yo lombino bozo tinda ka batu na bino na nzela baki sa tracasserie bazo nyoko la peuple congolais na moment ya ba festivité bozo linga ko salir image ya chef de l'état biso peuple congolais en général to telemela bino yango to lobi boye kasongo soki olingi ko changer te la façon de travailler olingi ko améliorer te papa tikela biso place wana parce que ngai na bosenga na ngai na linike va changer l'inspecteur de la ville va changer commandement ya la police plus vite que possible parce que ba policier mingi bazawana bazui formation te bazalaki bashege balokoti bango balati bango tenir ya police oh lelo omona baza ba désordre aujourd'hui jeep 0502 ya inga baza désordre 06 015 baza désordre 01 015 baza désordre makasi roulage bayaka ko réguler nzela te bayaka nde posa tanga série ba pebisa image ya chef de l'état voilà biso nyonso yebi yango et puis la minute oyo tozo dénoncer ba service parallèle au esalemaka ya économie ya commerce oh ba douane ezotambola na nzela biso tozali na poto dénoncer yango ba bureau de Lukuta oyo bazali bakabili bandosala suivi kofilaka ba parlementaire debout mais biso ya kotelema tokolakisa bango ke biso tozali bakolo mboka
Merci beaucoup le service de ce renseignement au en place. Tout le monde va en désordre. Il y a un moment où il y a biso. Tolobi boye biso tozali au service, il y a peuple et puis il y a mbok. Mais les parlementaires debout, bazali ba combattant en vertu. Soit les parlementaires debout, le service de renseignement travaille dans bango. Bazali ba tout le monde bazali dur, dynamique, bazali actif. Bazaba tout balingi de fête. Pour venir au petit 2 ans, tout ça toujours aux aguets, nan to bani bisalate mais biso souci na biso tout le monde na kayo. Tout le monde na maman Denise, nzamba ba maman, oh ya zo sala honneur ya monde. Il y a ma femme, ma première dame Nyos. Alors, toujours fait ça, le monia papa, dans mon salon Nyos au Sali, mais toujours dénoncer anti-valeur. Na minute oyo, pour senga yo, obeta fimbu. Et puis, tu lingi ko yoka que non, Katumbi ya sa premier ministre. Nandenge nini. Biso to bundi na mboko pour toi, on Katumbi premier ministre. Toi, on peut ça batu musus. Premier ministre, c'est face à Moutaï des pèses. Premier ministre, c'est face à Moutaï des pèses parce qu'il des doit souffrir. Que le Bible dit, de bon côté pouvoir, nous viola article de la Constitution. Mais où on met au sakana, à beaucoup de parlementaires debout, n'a pas combattant dans cela na yé. Parce que pouvoir oyo, puisque tu limité mutumu aye les lots, à vous il y a eu Tolobaka malgré la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. En tout cas, na pesina nous tout d'abord na Mukwa Tombolo, mais c'est propre, Mohamed Mukishi, donc les grands esprits. Après si on va faire le meilleur, président Nangaï na Lingarato, Mukwa Tombolo. En tout cas, il bota mobimba, après si bino na tout belibino, donc il va faire ta kitoko. Tellement que n'engo ebisa kibiso ba 2020 des années d'action to moni yango, to sentir prêt yango, bi rouge pe sali musala. En tout cas, to pe si yombo te belé, to zo lingasko créer les biso expression. 2021. Donc il to lingasko to yo kasko 2021 ça no ya nini. Puisque le peuple congolais surtout basé vigilant dans le système de Batoamaboma, au Banyaba Sala incendie le 26. Alors ça n'a pas pu tenir. Zamba Likolo a battu le peuple congolais. Il y a à travers le monde entier. Azo PSAP, Batunion surtout la diaspora, Nandenga Poto, donc il n'a pas si bien meilleur vœu et à Ndengue Moko Kosala va jeter. Vient en Amoro, na Bengio, na Congo à désirer. Donc il désirait Lusamba. Des Lusamba, meilleur vœu. Meilleur vœu na maman Anne-Marie na Kati ya Suède. Merci, meilleur vœu na Otobengipe de cœur du commerce na Otobengipe na Congo ya venanga Damas na Kati ya Londres. Na lingina lo baka na mukuse. En tout cas, tozala qui infiltré et puis tozo linga toloba na Otobengi conseiller spécial na Mokotamboka. Soki papa na biso François Beya. François Beya yo biso to linga yo te so ba msusu ba ya na mama msusu nga donc deux ans ça a ciblé FBI déjà parti ba lobela yo ti ba zo sala ba makelele pa ba président msusu pona François Beya déjà donc d'après nga yo sala raté Beya ozolongwa na yo puisque awawa question za moko yo za conseil spécial à Mokotamboka. Comment ça fait que ba maboma ba est-ce que yo yebi que tina minute to la infiltré na église na église soit infiltré au moins pendant ba tuba pendant le gola neti ba visiter ou soit ba to ya sika na kati le hôtel pendant bo bambororo. Donc nous sommes infiltrés jusqu'au temps tant système wana to eko découvrir ba longa ba tama bon ba komi ba wewa yebi zangite wewa yebi bandalité wewa yebi na e place mon côté en tout cas donc wewa zo même client azo tout na client to côté là comprenez mais yo tozolo ba ke ba maboma ba za kati mboka oza kende o convoquer ceux qui nani yaya na so biso François Beya donc oza kabilista munene nga na mela ko différente bino bozan kabala mabe olinga bobo mena biso chef de l'état puisque boyeba ki ba kabala na bino na ba politique kanambi so ibo bebeli biso Mokotamboka biso to suka facha zana lipota mobimba ko mobimba zo liesa yana tozo pesa Mukwa Tombolo pe briefing tala côté na yo côté la ka po ozo avion tozui déjà ba cible tozui déjà moi ba eko bazo linga ba bebisa place au Tambola bazo linga ba bebisa place wana déjà des informations sur réelles alors tozo kebisa batunyo surtout à aéroport donc il tapis à Mokotamboka oya komeka puisque toza déjà na information toza ciblé oya kosala baje pona Mukwa Tombolo kundanse en kamongela donc tozui yo mbala moko oké na boloko en tout cas na comme monopoliser parole te information ami balé pona chité za boye olandi bino moko ba obe mina kubaye
obe minako arrogance esilia orgueil esili aboyaki consultation na moi akei na nkuku yana tozoyebisa bango yo wana oyo otuni otobengi ye mei yo obe minako ye otuni ye mei Rubero yo kuto ye peuple balobi yo te otuni ye mei boye belende bozawana botunaki ye mei ler boye na union sacrée tozoyebisa bino signature ya suka ezana maboko ya Chilombo Fachi Beton Mukishi Moa Mai Wakanila information na nga suka yangwana bino sotu bolandi à travers les réseaux sociaux bolobi bolandi eteo Vital Kamere ya kufi c'est depuis lobi to mona ki information et puis ezana journaliste oyo ya otobengi ya France ayaki ya soki mukeba isoki nani mubikai alors atamuso information à l'hôpital boye ba ete lokaningiri king akopeye ba pokase na ye problème ane que abandaki kolinga koma maman na patron alors déjà ventre eza déjà ventripoté donc ndenga bando luka mbongo déjà mbongo yango wana nazo suka ndeawa boye bakene kamere azozwa basoin azongi puisque la Bible nous dit toujours on ne se moque pas de Dieu ce que l'homme aura semé c'est ce qu'il le mentionnera ndenga alonaki ba poison alonaki liwa yemoko nde akoko na ba otobengi bakui na ye en tout cas pona nga na bino na suki wana na pesi bino mbote bino na suki ba diaspora ba onyo surtout bolanda ka biso to sala toujours vigilant lisu likolo ya lisu puisque batu wana toche bango kao donc à la prochaine ciao na biso na etando ke tolobi setime ya ntika kisalume banda na pesi oyo tobengaka oyo tobengi Joël Noël na Félix Antoine Chilombo Tshisekedi elongo moko na molongani na ye Mama Denise Nyakero à part wana na bosanité ogise mwana buke gardien du temple Jean-Marc Kabunda Kabuni 500 000 giga ah papa na ebisaki bino IDP ces ali machine ya politique papa bomonaki na ngambo wana oyo tobengi ba professeur ba bengaki biso toza ba élève ba étudiant mais lelo nazo ebisa yo FCC hein papa FCC ezali a genoué na moment oyo to ebisa yo ki salume banda facha ebisaka biso na bino alobi ane eza ane ani papa na yebisi yo ba action e bandi na ndenga ko sakata te papa to ebisaka yo atoloki na monde gratuit Moyozo amu kontombolo mo ama ine ses propres Fachi Beton ezate awa to en tout moment to robakete mwana mame mwana mama mamu baso to lobi ki salume banda isalume banda na République démocratique du Congo boyo ki c'est la toute la première fois garde corps ya maman Olive Lembe là tozo lobawa umuka mate oya bomaki ah papa na osepela mikolo justice bande comme indépendant nazo sepela na mikolo yo banda justice c'est comme indépendant o balobaka setime ya ntika kisalume banda leo tozolobawa garde corps ya mama Olive Lembe basali umuka mate oya bomaki ndeko ya maison civile oya bomaki ndeko ya droit de l'homme awa na yebisi bino tozolanda mutu nyonso na kombo na ye papa tozobana na bakombo ebandi pa soki yo ozo comprendre te yeba déjà o bazobenga d'abord bambororo déjà bakokanga bango na ville ya Kinshasa yango nazoyebisa bino moto akobouge te na ville ya Kinshasa biso nyonso toza na résidence surveillée tolobaki ete tout le mbororo devant chef de l'état tokotala bango système ya majimbele tokotala bango oyo tobengaka na lisu likolo ya lisu epa na bino tolobaka ete soki na siloga moko soki omoni ndoki sala nini belela mpa mongongo ezika awa biso tokobelela na baetando ike awa toyambi le grand diaspora akiti na mabele ya bankawa parce que alobi lelo mwana banda la propre alobi cette fois-ci aye kovivre départ na Kabila parce que toyebi sino Kabila bana muo bie bana kimbia bie bana mufunga awa toyambi le grand diaspora bisika azali akiti na mabele abi ao vivre kimona mesu tolobi Kabila leli baluba balobi Kabila wajiji moi o ba grand prêtre bandalungwa o boyoka kabazana kata bandal ba grand prêtre neti batiko sengo shima ba Roger Luma grand prêtre pe azali awa mokomona bana Paris ya Tongo merci beaucoup vraiment bana Paris bana Londres bana poto nyonso ayika na remercier bino na remercier ba président Gilles na musala bazosala toye vraiment tomona vraiment que pouvoir ezala maboko ya otolingaki ezala franchement tout le monde va couvre-feu bato baza kotosa ezala yo nani 21h to aza na kati ya ndako to sentir tomeki pouvoir to sentir que pouvoir toza nango vraiment bana mai oyo
soutenir bango, soutenir mon Mboka. Oui, moi, ma difficulté zali, mais tout ça qui vraiment les changements zali. Dans la Likambo, et dans son dernier zali qui nous côté. Tout le monde ma qualité de zali qui n'a pas vu ton combattant, banini, au long la boya toto Mboka. Vraiment Mboka est à bisogno, Mboka est à kokena kokufa. Bato baboma Mboka, oyebi bango. Bato babomi Mboka est à ote ya lelo. O ba ye lelo, et là bato bazoni Mboka tombama. Et bato baboma Mboka ke mututu ayebi bango. Et l'on dit ambassadeur grâce aussi Mboka, pourquoi rien à Mboka, moi Mboka pour tout Québec. Tout soutenir ma président Gilles, tout soutenir ma Pacho Panda, Banama et tout Bazaliawa, pour Mboka Nabido. Pacho RFI, Limbita Papa, et ça la vraiment bien. On a un appel à la rapport, la bonne photo, bonne amie qui nous vraiment. Merci beaucoup, président Gilles. Oui, merci beaucoup. Omoni président Moïse, bango bayende kotonga. Tosengi na bino nyonso, boya kotonga, boya kosala biso ba entreprise. Yoko bango baye bandimi mukonto mbolo mwa mai. Président Fati, tala ba ya Tongo, bana Paris, baye ko bacha yo maboko. Président Moïse. Merci beaucoup. Merci Tozo Gangela, oh tobengi ba conseiller. Oya chef de l'état ba yaki na système abilokos na mboka. Tozo Gangela bango de 1. Parce que na minute oyo to comprendre que te pas ba investisseur baya na kata mboka na biso na yebi de 1 bo bandaki fokale bango. Merci oyo to benga na IGF. Gilles Alingete tolobi kita na kata présidence. Tukanisa ki papa kamere wa ibaki yo ya bana sana kata boloko. Nzoka ba kamere musuba tikani na présidence. Ba conseiller bazo travailler bien parce que bazo casser bango. Awa na yebisi bino oyo to benga rétro commission ezotambolaka toujours na présidence. Nazo yebisa bino il fallait tout dans la liste likolo a liste. Nous kwantombolo mo amai mais c'est propre. Awa yeba déjà ba conseil bazo travailler bien te yeba déjà na moment où bazo coincer bango yeba déjà na François Beya. Awa na yebisi bino tozali angele biso na bango ba papa tebisi bango ba gombesana. Tolobaki ate ane o ezali ane ani. Action na minute oyo déjà kangi mutu moko awa kala mingi te mukolo moko azolela bo uti kona na conseil de sécurité aleli yango bonani Barnabé bir kikaya karubi aleli alobi ete peuple congolais botelema bo soutenir Kabila bamoni ete balingeleli ko papa bakangaye na yebisi yo Kabila tika mandefu apa ko da pudra ta onda ala tateni kala mingi te ba osala umugama yango na sepeli na Katum tango ba interviewer Katum na Katanga balobi ete parce que comme il y a 3 personnes, on va faire des informateurs. Ils ont les canaux couloirs. Il y a les mots à proposer. Jean-Pierre Mbemba. Il y a mis balai. Il y a mis ça tout qui t'engaye. Il y a mon azo et Bissamino Lelo. Ensemble pour les Yindi. Maman, oh, Tobengi Jani Mabunda Lioko. Akima Kipona, remise et reprise dans 4 ensemble. Mais Lelo n'a pas Bissamino qui s'allume même pas. Lelo, ils ont été parce que d'ici les 5, Nazo et Bissayo. Mukolo moko kolela bazotia bureau oyo to benga kambara moko ya solo ko kisalu ebanda awa na minute on azo ebisa yo muntu akobujete tout le monde a raison surveiller président Eric Azaliana na pesi bande ko nga nyuso bazolanda biso ba meilleur ve Europe mobimba même en Afrique centrale na pesi bino la meilleur ve c'est te kolo zamba pambola bino merci meilleur spécial mon année na mukwatomolo moi mai Fati Beton ate akozana mwana mboka boza malamu tala mwana mboka même taba diaspora na biso ya Angola baso féliciter mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na makambo ça na Congo balobi aso trouver intérêt ya peuple congolais mais to so ba président na kata mboka oyo batiki ko trouver intérêt peuple congolais te to zo ba to ndenge na kata mboka oyo batiki ko trouver intérêt ya peuple congolais mais Fati Beton aucun de vos béton a trouvé intérêt ya peuple congolais mutu nyo surtout a son ici espoir. Oui, que les Congolais ont espoir. Même état de diaspora, France, Belgique, États-Unis, Angleterre. Et si on a des espoirs dans Katamboka, mais le lot, nous comptons le moment où Fati Beton a son espoir. Il y a un surtout. Si vous m'entendez, on a bien batama bomba. Mais pas qu'on s'habille, on est au Kangibino en désordre. Deux amis, on a moka bakoko. Et ça, moka bakoko, moka qui bamoute, moka la noirite. Yo, ça a moka. Il y a tous ces amis qui sont étrangers, bamboro. Boko kende en désordre. Oyoki Kabila na bilo. Oyoki delo Kabila ça mal à l'aise hein. Na lubu mashukuna aso côté le matin, aso ko le matin. Baba Kim aso tie mal à l'aise na peuple congolais basakuna. Avec Chikata,
les 7 millions d'interventions, on les a pour la combattants, 7 000 personnes, on va tous à la résidence de la Kabila, amener Kata Kobimate. Pour comprendre les autres sur la banque, nous savons qu'ils ont amené à l'action, pour comprendre l'action, on les anime. Pas mal de rebouler que non, action, mais surtout ça là, tu bêtes à Massassi, tu sais la boue, tu sais ça boue. Ok, les actions, on a les animés, nous surtout au Karabango en désordre, parce que le lot, tu as en désordre, maintenant en silence, il y a aussi comprendre Batouana, et là, on est là, il s'est rabino, Balinga, ou quoi, tout le monde m'a été fatigué. Balinga qui m'a dit, moi, fatigué, moi, n'a pas 100%, à côté d'un système, n'a pas on va nous dire Congo, on est Rwanda kuna baso beta Kagame mabanga, baso beta Kagame ba tomate poani, baisse économie, yamboka la bangu na Rwanda, ekitakate sani, ekiti, babaki ba mafie na kata Congo na biso. Yango maintenant système face à côté nango, ya ko bloquer système de citoyen, ya muyibi na bango, et puis ba minerai na biso, et ba no kele Tanzanie Uganda, face à bloquer biloko na citoyen. Yango moni sort. Il y a Ouganda, Tanzanie, Rwanda, qui t'a raté la bête, qui t'a dit comment la mboka n'engona. C'est comme le papa, c'est comme le père de Fati, ils sont au Congo. Ça me commence à faire qui m'a wapi. Même Tambo à la biso, la yéba on a nous témoin, la yoga papa la bagote à Madimba. Mais là, comment monter, mais yéba que non. Moi, n'a pas souvent à bord à Sali, biso to relate à Nebino, mais entre lui, nous comptons à Fati, mais à la biso s'y pèse. Il y a autre chose que Kabila, papa. Complètement comme on est dans la calme, Kabila va se cavailler. Kabila a sa bonne année. Kabila a sa bonne année, papa. Il a fait beaucoup de crimes. La ministre Kabila criminel Liboso au comité international de la Katamboka Nabiso, crime contre l'humanité. Ah bon, il va congolais belé. Même la carte Afrique, c'est numéro 1, il y a dit beaucoup arabes. À ce fournir, il va mongo belé pour te Afrique, va koufa. On a créé la 3e guerre mondiale. Ceux qui Kabila c'est la Katamboka. Ce côté là, nous là. Tout côté qui était, il y a un peuple congolais. Soutenir notre frère, soutenir notre frère Fatih Beton, soutenir mon comptable. Il y avait le 4 janvier, parce que ça se mon tollé. Avant de se signer officiellement, numéro 1, qui est Union africaine. Parce que au G21, et ça va grand décideur du monde. Comme G21, parce que Fatih Baba qui c'est dans G21, on a comme G21, décideur du monde. Avant Batamkouna, l'Europe va décider. Il faut partir par le mort. Si on a vu le Canada, si on a vu le perdre, mais ça a négé. Il y a un Congo le 4 janvier, Mamoumasso, Massobele, Makamoso changé, numéro 1, il y a Union africaine. Si on a ça, on comprend le Congo, nous sommes dans la pion. Dame, Congo sur ton temps, on a dame. Si on a vu le Congo, on va dans la Katamboka, on a vu le Congo, on a vu le Congo. Mais étranger, surtout dans le gouvernement, même au Union sacrée, j'ai dit là, on doit retrouver dans la Katamboka. Donc, si on a un Katamboka, on va chaîne. On te le pour mon Katamboka. Depuis des ans, humilier mon Katamboka. Et là, on dit sénateur, sénateur, et là, on dit pas parlement. Il y a encore mon Katamboka. Nous avons besoin de majorité présidentielle. Nous avons besoin de majorité parlementaire. Majorité présidentielle, et ça, va combattre, et ça peuple congolais. Parce que tout ça, nous sommes papa, tu vas quand même un bon, ça sur le combattant. Tu vas quand même un bon, ça le peuple congolais. Merci. Le commissariat provincial, il y a la police. Merci même la Moussa par numéro pour ça le Moussa na biomé. Yo ye barake non tout ça les sukona lisu. Et ça na quelques policiers. Et ça na quelques na commissariat Moussa na katwana. Bazo kim ça ba rebelle toyoki. Mais tous on mettre bino à garde. Ceux qui toyoki que yo interne boy. Au soutenir congolais, au soutenir rwandais. Pour au Congo en désordre. Tous ceux qui ne bientôt les 4